aza escroc atika ko escroquer ba fanatique na ye ba fanatique asombi bien na ye po aya koyoka musicien ayemba po yango afuteli mbongo mais yo musicien okomi ko yembisa ba fan o afuti mbongo na ye po ayoka yo oyo yembaki na studio o reproduire yango en live yo okomi ko yembisa nga na futi mbongo na ngai eza connerie. Eza connerie. Photo dénoncer ngo tokobanga donc na Congo tokobanga mutu te. Donc oyo ya mabe photo dénoncer yango. Oyo soko yebi na ko yemba te, oyebi ko yemba te. En plus biso ba jeune na génération oyo ezo yapi bazo sala ba musique. Botika ko sala ba machine. Botika tricherie. Na yebi te Chika. Chité, papa, chité. Tu es là, vous bébé, ça compte, c'est bébé, nous te pour mater, bébé baraka. Bébé baraka. Chika, est-ce que interview oyo ya la fouine a interpellé par rappeur français, voire même il y a États-Unis. Est-ce que ngai na leki la fouine na mayele? Tous les na mayele était. Merci, Papa Beba. Papa Beba. Merci, Chité. Toka bula maloba. Dikobi, doki bosili, bawario, makamuna bino abu, pia. Doki botala kanabola na bino leader moko ayebi na ko yemba te. Ayebi na yete, doki biso faire ou rien. Doki yende bilanga loyembo ya mukolo. Azala ava bango, bango ba reva faire a reva bango te. Merci beaucoup pour l'intervention. Merci beaucoup. Et bien, aux intéressants. Tout le monde est dans mon sauce. Papa, n'a pas boyo kita mais on a un problème de connaissance. Père, faut-moi la micro, bonjour. Ouais, salut Chico. Ouais, bonjour papa. Chico Boni. Bien père, bon ouais, ça va. Bon, premièrement, il faut ébélo mon corps. Ce que l'on a polémique na carrière à faire, même Bagola Bazawa, na bango en défi. Na goche la bango Lyon. Olongoli polémique na carrière à faire. Si Gola mon corps, au PCK 5 minutes, à le bélo Makambo faire à ça la carrière, l'équipe d'artistes moussou congolais, à Koko même na 2 minutes. Je le répète, sur ce challenge, si Gaulois attend que Makambo faire à ça là. Donc, l'équipe artiste, même si je faire à Koka qui Golobate, il y a le bac à voir. Bah, on attend 2 minutes, sur le Molika polémique n'a fallu. Kodem la combat fallu n'a évité ce ça la baronne. Dikobi, soit de Volbi que non, fallait à Dikobi, bah, musicien, nous, tout Congolais, bah, Dikobi. Pourquoi? Faire à ce proclamant meilleur grand chanteur à Congo. Mais, les mêmes faire ce qu'a bêti concert, à Kenda Okot, en studio, après 6 mois, bimisa ngol roi album. C'est que bimisa tout Congolais, au batricha bongo. Pour le lo soko ke yo, ka concert à Papa Wemba. Ce que bana lelo ba ebite que non, concert wana ba kota ngona studio, ba lamba son na image mamututu. Donc c'est que bango be baza batricher, ba dikobi, bango tout baza ba dikobi. Alors, soto longo wana. Toyena makambo Lazare. Est-ce que vraiment tala na faire na fali na mutako benga moninga Lazare. Faire un album moroté les gars fali na succès. Faire un album moroté à teka ko les gars fali ko banda droit chez Metina formule 7 azala ngote. Faire atana na nina tumba kudor azala ngote mais faire mutazo benga moninga Lazare. Allez-y comprendre mutande ngwala. Et lelo faire album tout avant bimisa. Album tout avant bimisa. Il faut la fali abimisa la ye, abimisa album après ya bimisa na sima fali. Mais mutana zo benga moninga Lazare. Lelo code 16 si la date depuis kala. Mais boze bokanga date ya lelo. Akobimisa album wana sima ya fali. Ba nyonso wana zo sala album code 16 si la depuis kala. Mais azo la ka fali pour dembe la kombo na ye. Parce que muta bongo azo benga fali sobe Lazare. Lelo faire atelemela nini atelemela azotelema autotune na playback bango batelema bango ba konza live mais les mêmes faire wana zokomisa Gims Nzambe na bango numéro 1 artiste tout congolais asa la playback asa la autotune tout ça ce ko wapi mais faire contre playback soko ke zéro nan exploit au fallait sali faire azana zéro exploit na vie na faire na beta tourner te na carrière ne azana 19 ans de carrière solo na sala tourner te
abetaka to ba concert moko mibale misato avandi moko mibale misato avandi mais azo critiquer mutu oyo aza abetaka ba tourner belé ba 50 concerts par an ba 40 concerts par an. Donc mutu wana aza rentable, il faut abattre la voix na ye pour nani pour côté chiko faire banda carrière na na sala tourner té mais azo critiquer azo benga mutu wana et bosono mutu wana azo benga Lazare tandis que le vrai Lazare ezaye album ne dynastie et utako bima awa dynastie 0 azana deux génériques eza bagola kutu bayebi kutu angote deux génériques utako bima awa faire abeta sotuni golo moko titre kaka ya nzembo featuring faire abeta ki na Hiro Lecoq bayebi te même instrument ndenge beta maka mais ye mutu azo benga mutu asali ba featuring ya succès carrière ye moko solo a succès mais bazo benga ye Lazare allez-y comprendre na mboka na Congo yo moko na nous a ebosono na carrière na yo ozombenga pe ya mukolo pas même koyoka soni ndeti ya moko boye baleki bayela ko mbongo yo vando na ndako ozomona mutande ngwala donc lelo nde toza bona musique ya Congo banda musique banda ya Congo tozala ta certifié te na France mais fallait accueillir na musique na biso ndote kama na marché noir fala longoli musique na marché noir a déclaré ngo musique sikoyo akomo futa lango be impona ba taxe azui lango disque d'or na ba single d'or na France o no musique ya Congo na nous alate pardon et lo banga balando ina ngalukao voilà nano ezalate la musique ya Congo mais mutu wala faire ndesiko ba congolais ba vandi bazo tala pe faire ndazo benge Lazare pe bien dikobi allez-y comprendre ce qu'on mutande ngwala ce qui fait raza pena mobali abeta ba concert akota ngona ba studio te ce qui aza pena mobali abisa pe ba album liboso fali totala nani même ça de Marty il faut landa fali ba album il faut landa fali yemo da bimisa album comme lango qui est derrière toi asala kana sima fali qui est derrière toi kaka dini lelo fali les artistes monté congolais se produire libanda ils en Afrique ils en Europe pour les gars fali ata fali atiki carrière lelo faire akotika la kaka Lazare ata fali atiki carrière lelo pour faire pas beta you arena et rejoyer temps pour beta double stade de France et rejoyer temps pour beta ba stade en Afrique et rejoyer temps même masambade ba pamba et rejoyer temps mais mutande ngwana yene mutaza na audacité ya kobenga muninga Lazare pe bato baotala ye pe bato bazotala ye faire ça na nzembo nini rumba ka ya pamba o eleki service et katisa na ba frontière non tout eleki meide eleki ba mal accompagné na ba SL rumba nini faire lango o yoka o vita imana soko so na che image awa faire ça so ba vita imana ba otale boelora ba baba ba otale ka bo mukulu chité papa chité ozomona bato ba otale ka boelora ba baba be abso kumbisa vita imana ni na mariage beta maka ni na fête ya matanga ni na fête ya anniversaire mais ya kumbisa ka vita imana. Mais franchement, c'est que les Congolais tout na mémoire na biso to babi bonso non. Mutu azo na évolution pour la musique na biso et katisa bangambo. C'est que faire pour la silisa, c'est que il faut azongela na rumba wana tando beta, il y a 13 minutes pour le rumba fala y a la musique, il y a 5 minutes, il faut ce que bazonga na rumba il y a 13 minutes. Ce que longoli ka polémique na vie à faire na fali. O longoli polémique na vie à bagoloa, combo a fali. Na se on a défi matcha goloa moko awa. Tele ka 5 minutes. Attends, allo baga makamba faire. Oya sali na musique ya Congo ba mise musu congolais ba salité. Faire akokoka ko sala golo akoma ta na 2 minutes te. Bango ka fali kaka. Fali et ça la bango plaisir comme on ande ba comparer fali na. Et ça la bango plaisir. Moko musu sa wuto wanga na awa o di ko beza fali te. Mais na profil na ya komi di ko be atie ko be longa fali. Et rat buzo ba fanatique buzo bandengwala. Et la plupart na bango baza to ba minoritaire to ba fanatique mo loko oyo baza bato ekolo mo kala munu kutuba baza ba fanatique ya munu kutuba kaka mukie kaka ekolo ya Congo kaka ba fanatique mo loko ya munu kutuba. Merci beaucoup. Mais badinda makaka fali kaka bango ka fali kaka est-ce que ceux qui fallait azaki pena étranger ivoirien nigérien ou bien ghanéen bako comparer na mutu ndeti faire pena. Ah, mais franchement. Merci d'intervention, non, papa. Merci. Mboti na batutuba na panel. Merci de vous pesinga maluba. Bakoloba kino Fali a toujours raison. Fali bosi balikambo oyo. Fali a toujours raison. Pourquoi Fali a toujours raison? Lelo bazo loba makambo du Kobi. Lazare. Toi qui es la jeunesse, il y a Makambo. Il y a adulte à Sokoli. Aïko sala émissionnette na sango. Pour la répondre, Fali
même si atanga ki kombo ya autotune te biso tout am mikolo to yebi ki ayela ki live o fali asalaki ya sokoli akimi mbango a du rendez-vous na sango pour aya ko répondre fali vision ya Ferry ezali fali Ferry n'a pas de vision vision à Ferry ça fali Ferry en lui-même il n'a pas de vision bah tout le coup de mettre sans des questions yo vision na kanini hotena na zala na ba fan ebele na ko na ba fan nanga moko ah vision ya musicien akoma na vision ya musicien bani bazo rêver ba Grammy Award ba pour la grande salle baza la connu partout dans le monde ba Chine ba Japon na ba peut-être ba Argentine yo le bité na ba fan nanga moko bon bref mutam parce que ngala yibike na kala yakolo ba vision nanga faire yo rêve na kanini nga rêve nanga laka na kota la mitema ba congolais. Déjà, c'est une personne qui est limitée. Après, tu as le même thème au Congolais. Mais moi, je sais que la vision de Ferry, c'est regarder ce qu'il fallait faire et copier. C'est ça la vision de Ferry. Sango a tourné Ferry. Mais yo, et là, qu'on y yo zanango, o yo liki baninga. Ya lui tenga na sala lokolo, nangai, lokolo ngo vite yimana. Ah. Donc yo sala vite yimana o na ngana bima kana ya mukolo da bima avant bango ngana ali mo concession qui a 5e génération ah mais moi ngana kasa meki no alingaki à s'abstenir parce que ngana yiki no moto bana makambo na ali alempela o ba ko no doyer 5e génération ali alempela mais ya lui ya lié donc ya leki alempela parce que ngana yiki no doyer ya 5e génération c'est alempela mais ya lui ya lié bon bref le ticket les yango. Les gens ont critiqué autotune. Hier, a critiqué qu'il y a featuring. On a commencé à featuring. On a commencé à featuring inspiration et sili. Mais les autres souka wapi. À quoi on coûte chaud n'angwa. Dis-moi que tu as le bac coûte à solsa pas de mususu à bouer la bango. Yé moka le bac naït balobangat malobana yé moko. Car solsa ba featuring mususu bat pa bouya. Yé ko benga fali du kobita. Yé te mutako benga fali du kobita. Bango ba yema na fali ba yebi fali bien ba yemba même nzebo moko Akim Prince de Lausanne ba vanda boy yela fali na guitare ya zo yemba fali pa zo yemba vanda na canapé bango mibale ayebi capacité ya fali ayebi ye moko ayebi très bien capacité au fali nango capacité vocale ya fali lela zo boyote biso kana sala ka rumba pure faire ne fait jamais faire ne fait pas la rumba pure ceux qui gros mais quand tu vas instrument et quand tu sais ba saxo et quand tu drum et quand tu ceux qui ba comment on appelle ça ba piano et perdre purité nango parce que rumba oyo comment le gars rumba oyo ba kolosoy wendo kolosoy ko sala ya la piano te rumba ya ça la rumba pure c'est faux. Que personne vient me contredire ici que faire ça la rumba pure. Rumba pure, rumba quand tu studio, bâtiment ba effet. Oh ya zo wanga na miso batterie ya sala la gâté alors que na studio ba sala la kango. Ya zo wanga na pona tika kaka wanga parce que nini fallait à lobby le contraire. Yé pe fois ya ko loba oyo fallait à lobby te pour que ba ça la plaisir na ba fan na ye. Mais les lois bazo bimsa album hein. Bazo bimsa album na 2026 to ko mona album ya autotune na oyo ezanga autotune to ko mona oyo ekobeta ko lika moninga. C'est le seul musicien ça là plus de 15 chité papa chité bat parler n'a pas chuté oh d'accord on a chuté awa. C'est le seul musicien ça là plus de 15 featuring. Plus de 15 dans le monde na album ça là plus de 15 ata moko yo kanate. Ata moko meba misena ye moko so tu no pesa ngai featuring pesa ngai titre featuring ya yone bolote nzo we ba yone bolote meba ba tune moko ba golo ba fana ye moko so ba tu no pesa biso titre featuring ya faire ne bolote ba yiba ngoti bo pesa biso featuring o faire nzemo faire yemba yena moto yemba point carré son nom m'échappe même yena moto yemba nzeba point carré na maison mère na la yebi yango 19
Écoute-moi, la corriger, 19 featuring. Merci beaucoup, papa. Merci. Merci, Ndekuna. Merci beaucoup pour l'intervention. Yannick, fais-moi la micro, papa. Ouais. Bonjour à tous les warriors et les spiritas. Dans les labyrinthes forts. Ouais. Bonjour. Ouais. Donc, ça, la R. Moro et Sengo, tout le monde a biso warrior, tous envoûtés à une personne qui ne sait pas chanter, mais on les soutient encore. Parce que la moto, Azal, Bilanga, Bloye, Momoto, mais il n'a pas de fans comme de warriors. De fans qui soutiennent leurs artistes, na nyonso pe na nyonso. So, l'année, émission à Papa Sango n'a fait rebaza bateau, vivre na base. Parce qu'il y a la différence entre l'actualité et la base. Faire un musicien base. Faire une actualité. Faire à vivre na base. Aïe, il parle de conneries. Et ça li base après un moment et s'il émission ba auto ça en France 24 talaka nani le messie nani les défenseurs des warriors à sali live et pas ya new analyse donc à longoli na base na bango ya mission donc o le ba lobby les émission na bango mais balanda na bango mutolwa les défenseurs donc une mission ti lelo iyo kana teninité. Mais fali soka sali loko au monake et salaka naba sous fali soit sali émission salaka naba sous émission bazo décortiquer qu'est-ce qu'il fallait avait parlé mais pas faire salaka te faire azaka muta base faire azaka na actualité te parce que lelo bagole bele boya bikobi bele pe botala film ana te so na tuni bino même film ana bimana nene bele bazaba ebi même ana film ana te ba ke oluka ngonka na ba YouTube tant ba yo ki faire le bele batala film ana te donc si faire réellement Aza Jésus, Oyo, Aolinga Lamsa, si je ne sais pas quel Lazare, Alinga Lamsa Banderonae, O Babeti na bango dynastie. Omoni ki Babeta dynastie yo kanate, Babeba na kote na ba mamsamsu, le loba loba nangate, faire aloba babilo morobo Oyo et ko rattraper yemoko. Faire est le premier musicien congolais à côté na studio. Na rumba abeta na ba autotune avant même le Fali faire ça là et ça la Hermoson quand vous venez de parler que ya mokolo mais ba leke ba bimisima ba onyataye parce qu'aujourd'hui dans la musique congolaise on ne peut pas bakoko lobela rumba te sans que ba lobela Fali partout place bozana bino mo boyebi moto bolobaka yebi ko yimba te mais biso to soutenaka ye bino batu boyebi ko yimba bakatel bino sale awa ya Bercy ya bakatel bino ngo divisé par 5 si siko billet si la te biso to yebi sold out les arabes te ki ba billet salle complet guichet fermé mais ya bino bo feta sold out ya catégorie moko na page pay artiste boyo ka personne quand vous venez parler de Fali n'est pas ami de Ferrego là Fali n'est pas adversaire ya Ferré Moto bino bolo bagalelo za numéro 1 aza grave yene nzambe na bino Maître Gims est le roi d'autotune ba mi c'est tout ya France tout ba daju ango nyonso o ba naza bango nyonso oui je suis des fois ko to comment ata 5 fois ba mi c'est tout ya France ba betaka na autotune mais bango na bolo ba ki baza plus baza ba l'équipe Fali siko Maître Gims bolobi kazaka grand yene numéro 1 Massa il a rangote. Ce qu'il a fallu soit biso ba warrior to poni Fali na ningaza na qualité na il ne sait pas chanter mais biso to kota ba concerné to landake partout. Les premières missions congolais ont ça la tournée à France. Première mission congolais ont ça la tournée à France. Biso to zana simana na ki deux fois na ki 5 fois au bofinga biso on a sim mais to soutenir Fali to streamer Fali bon matelanga ta gulwa moko awa alaksanga ta page na o streamer Fali faire bakata ki mbongo biso ba wara to streamer Fali bakata biso bala ça veut dire qu'on a l'amour de notre artiste ata bolobi aza et bon son nom ata bolobi comment biso to linga au moins la vie soko to linga mutu na vrai amour au moins na ba défaut na été Chico au moins ningi olinga wa à quel que soit ma défaut nae c'est ça qu'on appelle l'amour so lingaka mutu quel que soit ma défaut nae biso to yebi Fali
bolo baza ebosono ayebi koyemba te asalila ko machine tala no faire alo bake ba machine to tikela ba DJ est-ce que ba DJ ba say bato ba say la machine za ba arrangeur de son o faire kinaka na ba studio bango mtu ba say la ba machine makasi le pire rumba parce que rumba uta na kiban le pire rumba bando sa nka na kitara pamba guitare lelo rumba faire na katsa ba rumba babeta ka saxo babeta ka piano biloko yo lo ba kosala ka rumba pire o ba kiban babeta ka izaka umuna ka kitara pamba mutazo yemba o ba vina biso ka lelo sko yo lo boyemba bato rumba pire o saxo izana kati rumba pire ba piano makambo ebele et puis bo kotisa na studio yo lo biki oyo yebisa bato ngala beta ka rumba pire le vrai bikobi na musique congolaise c'est faire gola. Un jour, vous vendez boya découvrir que ce monsieur a bandé koko sabiso. Ye moka beta na autotune maya ko sabaninga. Ye moka luba ko senga ba featuring ta ko yemba na français te mais lelo a yembela biso banzembo beko banzembo ane kenda. Banzembo ne so yemba ya français et kenda. Tant que Fally est vivant, mes frères gaulois, vous allez souffrir. Tant que Fally est vivant, vous allez souffrir toute votre vie. Et puis, bisoka bisengo na bisengo. Double Stade de France. Si muto ayebi bilanga loembo tia ko kufa tika lo beta te yu arena kutu daba binga nae. Donc, vous calculez que un jour vous kota yu arena. Donc, biso na Fally jusqu'à la mort. Fally vraiment abaxé so kisi envoûté biso makas. Ponga vraiment Fally envoûtanga na famille na yebi. Merci beaucoup. Merci d'intervention, non, papa. Merci beaucoup.